Ouais, bonjour, bonjour, dans le monde entier. C'est le Big Boss, Zoro Mabiala. Ah, Abimi, toujours en plein Paris. Donc, toujours dans le terminal. Et c'est quand même Koto. Donc, toujours Kende Genève. Alors, on est toujours à Nani Awa. Tokozwa nani awa avion na terminal 29. Alors yango wana na préféré ki naya napesela basalam na bana mai tout. Ouais, oyo kaka balandaka vie na bino aboka awa toza na aéroport ya Paris Charles de Gaulle. Ndenge nayebisaka bino faut bozala fier ya kozala na mikanda ebele ebele. Yoka ndenge na voyagé qui d'abord comme Suisse, après Paris, Allemagne, na voyagé comme Angolais, après Allemagne et Paris, na voyagé comme Allemand, et sikoyo na Paris, na voyagé comme Congolais. Wana tout eza ebele ya ba passeport au naza nango. Donc voilà. Là, c'est votre vieux Zoro Mabiala, Benabina Boga. Donc, la Lekishaka Congo, on a beauté, je le confirme. Oya Boya, Bochaï, vraiment la compétition, na Oliaï, na Zui Momi, na Chaka Congo. Donc, il n'y a pas photo. Donc, on a le Big Boss, Benabina Boga. Voilà, Touchi Production, na Allemagne, il y a aussi Kotozo Zonga. Topesi basalam na staff tout oyo yambaki biso na Allemagne, surtout Chim Chamala na mama Pauline Chamala na ba Eden Chamala, donc na batu nyonso oyo vraiment bazalaki na biso bomoko lokola ba Tumbamiyake ba Dina Kiese, voilà bato ba soutenir biso ba Mimi la Martina, la fille à papa, moi sur oyo atambolaka na ba chaînette pe ezalaka toujours kaka ya griffe namoni ye na ba Dior tina loketo Dior oyo wera alatisa bana basi mayaka na loketo mais Mimi la Martina mwasi ya Cyril Pembele ya olata na ba Dior mais ezakaka mpona loketo. Voilà, alors tozozonga Switzerland, toza awa en plein Paris po biso totambolaka. Côté Mikanda vraiment bonyo kwa mingi te, et surprise à Canada bozo monango pe kalaté. Donc bato Canada na pesi mbote Jonas Mbese, Jonas Mbese na Canada na yebi bozelanga na palais po bolambelanga mikungu. Mais bobo sana misilite na kilebo ya malusanga. Yina yole vanda bezimba na ve bentula yo. Mutani mape malafu angasi. Jonas Mbese ngeke mpangi ya mone ya mayumbo bevingila mumuta kwisa topesi pe ba merci na président Jean-Marie Musenga et Daki Mafuta na boutique Schengen abongiseli ngai 12 paires déjà ya mapapa oyo na kozonga yango. Merci Jean-Marie Musenga tobosani yote et Manzalu vieux garde-robe Iget Kamandi Brigitte Kiazola, Brigitte Lissumbu, Iget Kamanji Tozongeli, Boye vraiment en tout cas ça va. Cheringando, IC News, vraiment chaîne wana yango to supporter biso, Chouchou Ilungape na pesi basalam, na oya kozwape 60 nanga à l'occasion ya 60e anniversaire. Tozongi na ngambo ya Europe, pour biso to bana Europa, to pesi José Moko Africa Foot ba salam. Pedro Cox Dominique Salam, to PCP Julia de Luxembourg Grand Salam, to PCP la Duchesse Amanda Kunakaka na Luxembourg to PCO Salam, to Zongi na Irlande to PC Lopez na Irlande muto a confirmé donc Lopez to PCO Salam.
toye na Europe oyo ya kati wana toaki na Scandinavie kuna pe tobosani te kumase nzambe ya Norvège topesi yo bambote kumase donc bato ya Scandinavie totiki bino tozongi na Europe ya kati na Munich Pedro Kose na Allemagne toza na José Moko Africa Foot na Maître Makonda étranger tozongi na Switzerland Mama Tete Liengo la baronne Mimi Bambi la genevoise Jossar Sanza Denzo Nzubile le millionnaire président Pepe Kiala tozongela lisusu na Lausanne mère Siko la première dame de Lausanne tozongi vite fait na Canada tobosanaki Marie-Laure mwaka moto akolambela biso pondo ya madesu na likayabu batumba. Voilà, donc bien à bino à Bogar po hésiter te pour na ba contrat soki bolingi fete bonga obengisi bien à bino à Bogar. Voilà, 60 ans le 17 octobre tozo continuer toujours poser là-bas 60 ya ba cadeau bopesa ebele tozo zela ba 60 na bino elanga mpela na Genève topesi ba mbote ya trop et puis mokara menanga cheval blanc cheval sans tache Willy Moucheni topesi ba grand et certain et Dabou Fatou top modèle Élysée Madiam topesi ba salam Otiniel Luzolo na Grèce na Athènes wana master nanga Karate Yepache Libaya il faut na na Athènes Willy Kamenga le sapeur le plus suspect na kati ya Berne batutu bambote il faut na kata po avion ezoya awa na 18h05 donc Kalate bokozwa tout en image comme c'était à Stuttgart awa toza na Paris au revoir Paris et bye bye à très bientôt bye voilà pour les à Paris na ozela batu baya na sinele bango ba autographe voilà à suivre.